Anzi moko le boss si mutombo bambote belé donc la peso bambote koto zali mokolo Congo check. Donc tati Congo emerna na question on a tout no po moi c'est kitoko hein moi c'est kitoko makasi donc merci. Nena tout na yo donc souvent ça âge ne ko fina bouton pour que cause encore jeune. Très joli. C'est quoi bah moi bande ko ba c'est kamuke. Souvent ça âge. Oui, bandeko Congo check ya yemoko le boss mutombo na kati ya Bundes to ana Marie Rima chocolat frappant. Donc ela bo s'abonner trop na site oyo. Po site o ba bike non ya ngonde kangi masolo nyonso na kati ya Bundes. Ya yemoko le boss de tous les boss. O balo baka, balo bala bango, mais to ti bango contenir. Bonjour, bonsoir bandeko balandi ya Congo check. Ezanga ndeko na bino encore Aminata Muteba na kati ya Bundes précisément na Aken. Tozali awa lisusu na mboka oyo comme l'habitude na balisolo na biso ndenge tozo beta. Naza awa na parc nandeko maman, grande sœur. Donc to benge na bakombo nyonso par rapport à bandeko bazolanda biso. Tokutene ana partout na lisolo moko tozolinga to beta naye na cirque bandeko ebele bayebi po ayebani mingi na mboka oyo wala pasero basali kombo na mboka oyo po bat mingi bayebi pe na kombo ya bana naye yango to na lisolo moko tozolinga to partager naye encore yango nazo ko inviter ser na biso ya kitoko azongala donc soko tali bino molaire boko tala edo boko sepela makasi. Nazo invité encore na plateau na biso na kombo binomo a se présenter kombo na binomo Rubolanda. Ouais, bonjour Tontine. Pour cause kombo na yo nani na bande ko balandi bazolanda biso partout dans le monde. So ba ko ba kombo na yo nani tout ça pour se présenter. Bonjour, comment on a Caroline est mère. La famille na Aken. Ngai mama ya Rosalie ebani mingi ile alaosa muziki olekana na ba pop star na télévision yango wana esali ke bato baye bangai kombo la Caroline et mère mama na Rosalie mama na Martine mama na Rachel. D'accord, na sepeli ko yamba encore na plateau na biso awa place to vandi nazalaki na mwa lisolo moko na lingaki to solo la propos ya bandeko bazolanda biso a propos ya ba citation oyo eleka kati na mboka oyo yango na lingaki to partager na yo mukie na émission na biso na site na biso ya Congo check. Nazalaki na ba question moko na nango besoin na ngaki na poser yo a propos ya ba citation ezoleka na poto pe na par rapport na Afrique yango na nde na lingaki na poser yo. Ça fait combien de temps au sali en Europe depuis? Bon, na umbeli mwa mingi na ye awa na juillet 1992. Ok. Lero yaka na mboka oyo yaka classe yaki libala yaki osani na mboka oyo lero yaki. Bon. Na yaki classe te na yaki libala. Ah d'accord. Donc boti bana na awa bi oboti bango na Afrique. Na boti bana misato na Afrique, na boti mwana moko na kombo ya Rosalie. Et puis bon, malheureusement, libala ici là, nazana musulika na mususu, nazanga naye. Voilà. Oui, balandi tozali kaka na plateau na biso encore na sujet otozo beta na tontine na biso Caroline mère. Donc na pesi no mbote na ngai ebele na Freddy Chibangu. Place à Zalu, donc Bambote Belé, donc place aux Zalu, na part nanga Aminata Muteba. Ouais, donc c'est les mères. Ils ont eu le système qui na sujet na biso tozana ngo. Na ngai na poser mo ba question à propos ya jeunesse na yo, na Afrique na awa so ko ko sunu na mo mukie. O meka ko expliquer bandeko bazotala biso. Ndengo zaki na Afrique na jeunesse na yo na avant oya awa. So ko expliquer bandeko balandi ya Congo check ba comprendre un peu jeunesse na yo ndengo. Bon, naza mwana monga fula côté ya Kimbondo kota matadi na yo leki matadi.
naza mwana monga fula papa nanga kombo na ye Charles Emer malheureusement aza solo bomoi te akufa déjà mama na ngai kombo na ye Marthe Baleki mama mpe autaki kotika biso na 2005 naza mwana monga fula nazalaki 4e na libota nanga tozalaki 5 filles 4 garçons malheureusement bango nyonso basila na kokufa totikali kaka ngai na ndeko nanga mwasi azalaka na Belgique Lydie Emer kombo na ok merci balandi bozolanda biso boyoki ndenge tontine na biso Caroline auti koexplike biso jeunesse na ye ndenge babotama par rapport na bandeko ne nyonso malheureusement koto bamitema na bango ezali epema na kimia batika biso déjà na baparent nyonso nga nalingaki tosolola mwa mokie à propos ndenge ozalaki na Afrique na par rapport ndenge oye na Europe donc lero oyaki mpe poto ozalaki nano jeune non oui nga na ye poto nazalaki jeune na ye poto nazalaki na 26 ans non, il n'y a pas de problème. Na ye poto nazalaki na 26 ans ti na age na komi na ngo oyo donc bosaka nazalaki jeune avant na ya poto bon nazalaki kofanda mingi epa batante na nga bandeko ya papa na nga bacousine ya papa na ngai biso ozalaki na monga fula tozala kokenda na bavacance mingi kuna epai na bango na mbinga après ya kosala koza na ngai na libota na biso naza kosala na bango bandeko na nga mosusu bazalaki na bango bakoyaka vacance kuna epai na bango ngai nde nafandaki na bango epuis nakutuna kokokata yo mwa mokie eloko nini esalaki yo lere oye na poto kokobeta sur divorce na yo te ndenge oexplikaki bandeko balandi bandaki kolanda biso ke na papa na biso esesila bon eza lelo na moto mosusu tolingaki tobeta sikoyo a propos ya jeunesse lere oye na poto ndenge oboti bana lelo bana bakoli sikoyo par rapport ndenge ozalaki na Afrique na ndenge lelo awa ozali boye différence nini ozomona Afrique na Europe soki okoexplike biso différence nini oyo ozomona différence ya mingi parce que avant d'abord nga na ya na poto na 1992 na ba 79 80 ti ba 83 tozala koyaka bavacances na Europe na batante na biso tozala koyaka baza komema biso na Belgique tozala kofandaka na Rhodes na ndako ya batata mwasi na donc tozala koya bavacances na ya au moins 3 ou 4 vacances na Rhodes et puis eye kosala ke toyaki poto parce que occasion moko boesalaki ke toya poto tellement visa ezalaki nango facile ya kozwa yango esalaki bo nasepelaki toya poto nga nde nasepelaki toya poto siko nga nalingi nayeba bandeko balanzo bazolanda biso partout dans le monde donc biso tolingai toyeba mwa mokie ke tantine na biso Emer Caroline ndenge oza na poto boye différence nini ozomona poto na Europe na bambula oyo olali ebele na poto est-ce que oraisonnera mpe un jour ke okoki kozonga na mboka na yo bien ozomona ke otikala awa mpo na libela na kinobange na yo bon nga narivaka kotikala na poto te narivaka te ki bokulutu nanga kimobange na ngai na kuba awa non parce que nazalaki mpe kosala bavoyage mingi na Kinshasa en tout cas na arrêté kosala bavoyage yango depuis 2000 nde nakendaka lisu Kinshasa te ti lelo mais avant ça na voyage ebele na Kinshasa nazala voyage mingi siko loko bandaki kovoyage wana eloko nini obandaki kokende kosala kuna mpe eloko nini esalaki ke oarrete kozongaka na mboka na yo ndenge obandaki kokende bon nazalaka kokende kosala baaffaire nazalaki na mwa makambo nanga oyo naza kosala donc oyo bayebi oyo mpe bayebi na bango te nazalaki na mwa masolo nanga moko kuna nazalaka na mwa nafongolisaka mwa maison nanga na pardon na kitambo magasin nazala kosala mwa baaffaire nanga bon s'il faut naloba yango ndenge bolingi nayebi te nakota na mozindo
lelo ni na bango innocent. Oui, donc et aux amalam mingi na bande ko nyos bazolanda biso po ba comprendre eloko nini tontine na biso abanda ko kende ko sala mboka Kongo po mingi tozomona pe awa bavandi bazosala makambo tozoyoka kaka o na sala rabo tozomona na biso pe eloko te. Bon na ebité so que zaka na cadre ndenge mo na bato bongo biza vraiment que banda ko kende sa ba faire penza ya solo. Na ba ko sa ba faire ya solo parce que na somba pe oya ngai moi esika yo pe nakani so yebi yango ya dre na yebi bato ba yebi na mo esika na ngai malgré ekota mo kokoso. Oui balandi bandeko balandi bozo tozokoba kaka na émission na biso ndenge touti koloba sikoyo sikoyo na question moko na ngena poser sur tantine na biso par rapport ya bo jeunesse na yo kaka ndenge tozosolola ngo ndenge na temps na bino na période na bino la bobandeki ko vivre na série na bino par rapport ya biso ba jeune ya lelo soko me ko expliquer biso encore moi soki différence moko boye ezali oyo ozomona okoki kosala comme remarque par rapport ya ba jeune ya lelo na série oyo bino ozalaki à l'époque. Bon différence ya makasi différence eza vraiment makasi parce que wana na remarka na ngango déjà dès naza na poto awa différence vraiment ezali parce que biso na Afrique na Kinshasa toza na botosi makasi na baboti na biso tozalaki na botosi donc totosaka baparent na biso yo mwana soki mama ou bien papa alobi no likambo ko répondre ye méchamment te mais awa na poto awa na Europe awa bana baza vraiment na botosi te mama oloba ne likambo ba répondre ye ndenge alingi arambale ye kuna ake na ye otinda mwana salelo obo mwana lingi na ye te alobi ba camarade na bazozela ngai abimi ake na ye or que biso na Afrique na Kinshasa eza ndenge wana te en tout cas différence eza vraiment makasi bana ya poto mingi bon alobi te ke bana nyonso tu mais bana ya poto baza vraiment na botosi te na baboti wana vraiment ndeti conseil nini okoki kopesa kasi bandeko balandi bazolanda biso parce que oyo eza site na biso ya Congo check bandeko baolanda biso ba jeune bazali ba jeune fille bazali ba jeune garçon bazali ba papa ba mama bon comme na ba jeune conseil nini okoki kopesa par rapport na ndenge outi koloba ke botosi eza te na ba jeune lokola ba jeune mama lokola biso conseil nini okoki kopesa na bandeko baolanda biso. Conseil nga na kopesa eza kaka ke il faut kotosaka baboti po balobi papa na mama bazali banzambe ya se donc yo mwana il faut ozalaka na botosi makasi na bapara. Conseil nga na kopesa na bajeune yango wana il faut koyaka na botosi il faut kotosaka papa na mama mais bajeune lokola bino na oyo baza moins âgé ke bino tovivaka ngo na poto ya botosi ezali te donc il faut kozala na botosi il faut kotosaka papa na mama ata mama ya moninga na yo papa ya moninga no azali papa na yo mama ya moninga na yo azali mama no donc il faut kozala na botosi eza vraiment eloko moko eza très important. Ok alongolaka soni zambalole asalaka na ngonga na tango na ye. Oui, bandeko balandi ya Congo check ezanga kaka na kati émission na biso tozolanda encore kaka na cantine na biso mwasi kitoko ya mboka oyo Caroline meurt. Donc tanti Caroline nazo na question moko ya oh vraiment dérangeant makasi nalina poser à propos ya bandeko na biso ba congolaise ba congolais batikali na mboka bazolinga baya ebele ya bato bazoteka mapangu bazosala makambo ebele n'importe quoi kaka po aya na mboka o mais na uti koyoka yo lobi ke un jour bokoko na yo okovanda wa te il faut zonga na mboka na opo simba nzete. Conseil noko kopesa na bandeko o bazokufa na banzela ya Turquie bazokufa na banzela ya Italie. Conseil noko kopesa bango à propos ya poto nde bazolinga baya bango nyonso awa boko expliquer bandeko bazolanda biso ba comprendre un peu. Bon conseil nga na kopesa ezali omoni par exemple na utaki koloba
par exemple lere biso toyaka baeurope yango oyo toye kofanda définitivement visa ezalaki nango eloko pamba mais sikoyo visa yango ekomi mpona kozwa yango eya mpasi yango nomoni bato bazokoyaka na nzela ya baturquie bato bakokufa iya 3 semaines bato bakufaki tomonaka na batele bato bakufi ebele bacongolais bacongolaise mpona koluka kaka moyen ya koya na poto nga mpe ya conseil na kopesa poto eza nango mboka ya motu nyonso mais s'il faut koyaka yango na oteka nanu lopango na bino oteka babien na bino boza nango mpona koya poto en tout cas mpona nga namoni eza na ntina moko te epuis ya mibale s'il faut koya na Europe en passant par Turquie okatisa mai na babiloko na bango wana batiaka bango wana en tout cas eza na ntina moko te parce que biso moko tozomona ndenge bandeko na biso baokufa bato bazokufa ebele tozomona na batelevizio na bainformation na bainternet nga mpe un conseil na kopesa eza kaka ke soki olingi oya poto eza nango ya motu nyonso tu oye na voie normale donc na visa obundani kaka mais ya koyaka na nzela ya baturquie wana soki bagrèce soki bamaroc eza vraiment eza mpasi mingi eza mawa mingi et puis s'il faut kotekaka bandako ya baparent na biso oteki eloko na bino moko boye mpona kaka oya poto yango tofandi mpe awa tofandi ebele neti nga depuis 1992 donc eza nango na eloko moko te oyo ozoka kaka na mboka na yo tantine Caro na bandeko bazolanda biso ozozela kaka osimba nzete mpo ozonga ou bien ozozela lisusu encore 10 ans je ne sais pas combien pour que ozonga encore na mboka na yo bon eza te ke kozela kokoma kosimba nzete eza kaka ke tozotala kaka soki moya epesami okei kaka nakei kaka po awa nao namona koko ya motu mwindu te asimbi nzete azotambola na nzela bakoko ya bato mwindu baa na bango na babelgique wana nga namona na belgique na france bakoko ya bato mwindu baza mingi te peut-être oyo eza ke babala bamindele mais nakorépondre yo na question na yo ndenge olobi ke okozela okoma koko osimba nzete bongo ozonga Kinshasa na ozela nanga bongo te mais tozotala kaka makambo yango eza makambo ya nzambe soki lelo namoni ke sava nake na ngai nake na ngai na mosungi na ngai nake na mobali na ngai toke po tozalaka na projet yango wana parceke eloko nini ezozanga bino pour ke bokende ezozanga manque ya baidée manque ya bafeur eloko nini vraiment ezozanga pour ke ozonga na mboka na yo ndenge oza makasi kute kosala yo bien ke ozela kosimba nzete mais kozonga bongo mama il faut ozala mpe na makoki te kaka be nde toza kaka bosimi nzelaka po tokokende okosala mpe olobi bon dans un an nazokende okende na yo mais il faut ozala mpe na eloko oyo eza ke soki oza na esika no d'abord kofanda motu lokola neti ngai bapara na nga bakufi ndako batante bateka teke balie mbongo non bateka bapesi mama mbongo eleka tozalaka si na eloko te oyo ngai mpe ndenge nalobi nasomba wana donc eza mpe na mwa baproblème sikoyo nosimbaka nzela nake mponake nofande pa banoko batata mwasi yango obie banani nalingi ndenge wana te soki moye nzambe apesi mwa eloko toki na biso oye bandeko balandi ye donc boyoki nde tantine na biso Mère Caroline alobi donc azo se préparer pour un jour que azonga encore na pays pour que azela mobange na ye ekozala malamu tozo par exemple bandeko bazotongwa lokola bambombo bespe mbombo bazotonga baotemisa baimmeuble bamboka wana pour que tozela kaka te tosimba nzete donc esala plaisir ako kote moko avandi ye moko le boss si mutombo bambote ebele donc napesi bambote kote ozali ya mokolo Congo check donc tati Congo mère na question on a tout no po moi c'est kitoko moi c'est kitoko makasi donc merci nena tout na yo donc so bazong ça âge ne ko fina bouton pour que cause encore jeune tout va vraiment très joli c'est quoi ba moi bande ko ba c'est kamuke so bazong ça âge oh là là question on a vraiment soki bazongisaka age soki bazongisa yango nsima so bazongisa age nsima oyo wapi yo kopona ozongisa nsima en tout cas so bazongisa age nsima mpona ngai Caroline na préféré nazonga libwa mama na nga na babota ngai
babota nga na bandi baboti ngai donc nabandela ndenge wana donc nazonga na libuma mama na ngai aboti nga so bazongisa alisi donc ngai ndenge wana yo mutu aki kitoko bebo koto zayelaka bebe yango koto zayelaka jeune fille roi babiso baoyo bi avant lokwa babiso baoyo ozala su ndenge nini namoni ozaleka non bon nakomikumisa te kitoko ya mabele kitoko eza mabele mais c'est vrai le nazalaki jeune otali kaka mwana nanga Rachel donc nazalaki bongo donc le nazalaki na baage na yo baage ya Rachel nalaki bongo nayebi nanga te so nazalaki kitoko so mpe nazalaki ndenge nini nayebi te mais bon voilà quoi. Ouais, merci bandeko balandi bino moboki tantine mère Caroline ndenga lobi et ça lui plaisir à trop na Rachel motema ya sib mutombo kota simba minanda kuna yeba bizu ebele. Donc tati Caroline yo moko o toujours on a kaka to na mboko yo à propos na makambe bele ya otuna yo ata yo ya sima photo comme da ko chité na émission na biso. Donc na za mo ba question bele ya otuna na mboka yo. Batebele bavai na mboko oyo bato bayakala o nga na remarqué bandeko na biso o bayakala o bawumeli na kati ya Nzima na kati ya Aken bafrekanta aparte te bafrekanta aparte te tolinga bavia banganda tolinga bavi moko ya bageto mais kosakanisa bana par rapport ndenge olobi ke bino boyaka bajeune na bamboka oyo lero bino boyaka bajeune bobandaka kobetisa mpe bana tour na parc ou pas? Oui, biso nga naza kobetisa bana tour na parc parce que d'abord nazalaki APT na uta bana bakote ya Stuttgart kuna bamingi naza kobetisa bana tour na parc. Bon kofanda na ndako le mosusu eza choix ya bato choix ya bato balingi bafanda na bango na ndako. Bon kokende na banganda mpe ezali mpe choix ya motu eza choix ya bato. Et là, que non, que tout le monde a besoin d'intégrer, tu as vu intégration à part que tu as mon salaire qui va te couvrir pour vendre à terre, tout qui a besoin de banganda qui est à part. Intégration, ça on fait dans beaucoup déjà tout le même 10 ans. Donc on a déjà intégré, Donc les gens n'ont qu'à ndé na lobby que ça choix. Nous tous nous alingi na été aya kani na parc na bana, je ne sais pas pourquoi. Bazaka na ba raison na bango mengai na zako mema bana na parc. OK, donc là c'est encore na motema ya Caroline Emer o tozali na ye awa na cadre émission par rapport à ba question to tu na ye. Yango na tozali ko na ye awa po apesa ba mbote na ye na bandeko nyonso o bazolanda biso partout dans le monde. Ngamono na profiter na bandana na ye moko mise motema ya kai na Bruxelles ba bizu ya trop koto va na ndako zolanda biso na chaîne na biso ya Congo check ba gros bizu na yo na mobile na place ko va na ba na bino nyonso toto wili tena peso mo bonjour bonsoir na yo nde RKI na ebite na lo ba bonjour bien bonsoir no bata français bonjour bata français ba lobi veut dire bonjour pour non to mona nte journée mobimba bonjour et na bandeko bazolanda biso un peu moi par rapport ya site na biso Congo check avant banana ko sali bon ko pesa mo bango te place bavandi par rapport ya site na biso nde to sali ya Congo check c'est lo ba idée na yo lo nino ko koloba na bandeko bazolanda biso partout dans le monde bandeko bazolanda biso bolanda site oyo botala ngo mingi eza site ya biso moko bana mboka esalami mpe na ndeko ya biso moko ezoloba makambo oyo eza koconcerne tout le monde vie oyo tozokivivre l'air nyonso tout baconseil makambo ebele c'est mieux kozwaka temps ya kolanda site na biso oyo. Ok, merci beaucoup na bandeko bazolanda biso. Merci na Jean-Marie na mec Hélène Jean-Marie omoni yo aussi lisango ondima ete mais aussi sango place ovandi babizo trop na Jean-Marie elongo na mwasi na ye fa toute place bavai na ndako babizo ebele comme bandeko moi 2 personnes comme bonjour bonsoir place bavandi bazolanda biso et ça la moi plaisir à trop comment na ona Congo check comme nani oko kopesa mbote na émission na biso na opesa mbote na semeki na Lydie Emer na Nivelle na Belgique. Na opesa mbote na bano ya ngai baza na Anvers, Inès, Christopher, Noémie na Nathan. Ok.
Ok, merci, ça lui plaisir à trop na baignon sur bazolanda biso lokola fimo kwa vaina mboka o boyo sali mokili na yo soko tali dans ozong si lokumu pa nzambe dans Griffin soko moni o sepeli mwasi kitoko motema ya Rodrigue na kata Bundes mwasi kitoko wa mboka o ya sala lumière na kata Aken donc ba bisous à trop koto vandi donc voilà na là encore na mutu moko o se na pesi mbote te donc esa motema mabe na ye moko mère Caroline motema ya Willy kota vandi ba bisous à toi papa Willy na sepeli merci toto dago koto vandi ba mbote belé na ba couragement na yo zo benga ozo loba donc ça nga plaisir à trop motema tati mbombo koto bo vandi ba bisous belé donc on a zoom les sous encore na tante Caroline. Caroline, à propos il y a ndenge to sali émission na biso na mboka oyo. Lelo ni ko kopesa biso comme conseil, comme ba idée à propos ya Congo check check. Loko lobela ngo pe moi mokie apo eza pe loko oyo lelo efe ke liboso za pe fierté ya mboka oyo. Conseil ngo kopesa na ye moko le boss si bimuto mboko ta vandi na palais. Conseil ngo kopesa na site na biso ya Congo check check. Bon, na pesi na no papa Mutombo mbote sika fandi na madame ne Rachel. Na pesi bango bambote belé. Conseil na kopesa nga sepeli. Nga vraiment tout kana sepeli na émission oyo. Esali vraiment bien. Bande ko mususu pe oyo balingi baya ko participer na émission oyo. Ezaka ka pour lokumu mboka na biso nga vraiment tout kana sepeli. Eza vraiment idée moko ya bien. Et ça la fait plaisir à trop na bandeko bazolanda yo partout dans le monde. Na 2 mois 3 personnes ce ko pesi bango bambote ko bazali par rapport à site na biso et ko sala bango plaisir na bandako na bango na mois de 3 personnes mabanga. Bon, na pesi mbote na bana ngai Gelor moi na liboso na Bruxelles, na pesi mbote na Martine. Na pesi mbote na Rachel, na pesi mbote na Rosalie moi na suka. Et puis na pesi mbote na ndeko ya leki ya mobali na Didier Mulamba na pesi mbote na mwasi ne Claudine na pesi batu nyoso na onatangi na onatangi te na pesi bango bambote ebele na kombo na Yesu. Ok bandeko balanzi to komi presque na fin ya émission na biso ya Congo check check ya yemoko le boss Sibu Mutombo na kati ya Bundes. Tozale bongo na ndeko na biso tantine na biso Caroline ya mère bino moko bolanzi émission ndenge tosali par rapport ya parcours na ye na kati ya Congo pe na Europe bino moko bolanzi émission ndenge leki kitoko et osala plaisir à trop na ba union so bazolanda biso partout dans le monde beaucoup encore na site na bino ya kitoko Congo check check partout bozali bolanda ba émission na biso boss bonena ya kati ya Congo check check osala plaisir à trop na ye moko le boss Sibu Mutombo na kati ya Aken ba bisous ebele partout. Oui bandeko Congo check 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 ya yemoko le boss Mutombo na kati ya Bundes to ana Marie Rima chocolat frappant. Donc ela bo s'abonner trop na site oyo. Po site oyo babike non yango nde kangi masolo nyonso na kati ya Bundes. Ya yemoko le boss de tous les boss. O balobaka balo bala bango mais tu bango contenir